Matondo mingi na biso bandeko ya libota moko ya tata Nzala Mpanda na Nengwa Kikele Kinambu wapi bibandeli ya biso lokoso moindo nde bango baboti baindo ya molongo mobimba. Moindo azali moko azokoba na bomoko pe akotikala moko. Matondo na baye banso bazali kosala makasi ya koluka sango ya kimpwanza indépendance spirituelle. Baza koreele, baza kosala nyonso ko partager, ko s'abonner, ko liker émission pona ko permettre sango oyo ekomela baindo basusu, ekomela bana bilaka basusu, ekomela baye baza pe bongo bankoi kasi bazali kobiye bakinkoi na bango pamba te ba domestiquer bango baliesi bango bilei ya kibomoto pe bongo bamelisi bango maemaso moto amelaka. Donc akomi en fait balongoli na mili naturel na ye pe ba domestiquer ye baza kokata ke manzaka pe ko longola ke mino mokolo na mokolo. Enkoya bosani kazali nkoi pamba te bakokoma kaka oyo yo ozali mwana moto abotami na makabo na ye pe na bileko bya ntango nde eza kokokisama na oyo ye eza kati nde mona bona libanda. Kasi kozanga bongo kokola ya moto moindo nde ezali memi kokanga makabo ne mwa ekola eza te. Atako nzete na fulu na poubelle bakolongola kango po batiango na mabele oyo bani po azwa croissance normale. Soki batiki ye kaka wana atako likabo na ye suka na ye ako se fondre akokende musika te pamba te bamanzanza bachasse ba oyo eza ko permettre fertilité mabele te libo nyonso nesali fulu ekoampeshe ye atako likabo ezali ekoampeshe ye. Ndiye mosala tosala oyo toza kolongola banzete oyo ezobima deja mpona kotiango na fumier oyo elongo bani mabele oyo afilika mabele oyo ya nsiku oyo api état de la conscience ya walongo ifumu kimbango. Matondo pamba te tozali na kombo moko oyo esengeli biso banso totombola. Kombo wana ndi yango na longeni kongengisa biso bana baenda mokili mobimba. Kombo yango walongo ifumu kimbango yangi tikula masive ya lulendo. Ndi komba ngo za longengo ye kotambusa biso baina na nzela tata ngaki la kibiso bande bongo tozala. Matondo na elakaki ya kimpavita tia twa lulendo alingaki ete biso baindo tozala na ba référence bandakisa po ayebaki ete kobungi kozala ngonga mulai ni bonga ndi makaza la référence ya kokumba biso epai ya walongo fumu kimbango waza bongo nzela ya bomoi ya baindo nyonso. Pe bakoko ingeta na bokasi pe nguya oyo bayalaki bazalaki babota tobota makana yango ekomaki ete ngonga ete basenga indépendance kipwanza na mosuni pamba te mosuni kangamaki nyokamaki babengani loposo pembe sika nyonso oyo baindo bazalaki na libanda ya filika pe na kati ya filika babenganaki loposo pembe na bilakela kaki walongo fumu kimbangu na boloko na katanga ala kaka bongo nde kokisamaki ingeta wapi oyo maso walongo fumu kimbangu alakaki emonisamaki solo pamba te nkoi mobali na zamba na biso oyo eza afilika aboti bana bankoi kasi bana ngo tolobi ba domestiquer bango e bayebi susu te ke baza bankoi faut ba prendre soin ya zamba pamba te chassera kobangaka zamba oyo nkoi azali kasi soki bankoi mibali bazate
bankoi ndombe bazate ekokoma champ libre na chasseur oyo akokota ilokola ye akobeta lisolo kaka ye moko e akoevante basploit na ye lokola bongo banyama zamba bazangi kotombola moko na bango po bazangi écrivain na bango bazangi historien na bango e balingi pete batombola moko na bango e lisolo oyo ekobetama kaka na chasseur yango baso bakotanga mpe bakondimela n'est-ce pas lelo oyo totanga na baarchive oyo kala occident commun n'est-ce pas ba intellectuel artificiel africain baza kose refie na baphilosophe bahistorien ya mikili ya bapaya kaka manuel na bango du travail eza kaka baarchive oyo l'occident akomela bango atikela bango n'est-ce pas ça e lelo tokolobela kobotama ya nkoi mobali na zamba ya filika ye bongo tata mama yeba ete ntango na ntango tozwa liboso na bino na pasi na motema kotala ignorance kobunga ya loposo moindo ebungi molai mingi koleka nde na bongo biso baye oyo tozwi libaku na eleko ye tozali ya koyoka malako mateya oyo ya mfumuki mbangu na nzela ya batindami baponami oyo bongo tozali biso lwankulwa nganga ngunza lwankulwa ntini nkongo nkoye na nzama mpakasa tokitani na sango iye kouta bona nisongi ya nzela mfumukoso kiambo nzala mpana na ngola bango bongo baye koparacheve kokoba mai ebotamaki na mbanza nkamba wapi ya walongo fumuki mbangu oyo elakaka tiata lulendo yaki mpavita na mbanza nkamba ingeta bokonzi mpe bonkumu ya bayindo nde ezali kozonga po ezongisa maso ya boyebi ya bayindo pouvoir politique et pouvoir scientifique wapi oyo tosala croissance économique budget komata sika nyonso bongo mwana moyindo azali po ako réaccaparer na connaissance ya transformation ya minéraux na ye ya richesse na ye akokomisa yango ntina produit fini oyo ekosala abondance ya Afrique parce que akozongisa considération na bagénie créateur oyo baza bancetre na ye tokobongisa babikinda basimitiere tokobongisa bandaku ya bachef coutumier tobengela bongo ya bankumu ya badignitaire ancestral wapi oyo Afrique ekotongama atankali ebayebi yango yango moni baza kolalisa moto moyindo pongi bazopesa ye retard na développement ya Afrique bayebi ke suka nango ekokisama mais baza koretarde biso na tous les systèmes l'Occident aza koinvente kobimisa kocrée kofinancer mpona koretarde lobika loposo moyindo moto moyindo bakita bamata tokobika nde bongo tolobi kobotama ya nkoi mobali na zamba ya filika ingeta bazali ebele wapi oyo tozomona baza komonisama ete baza bankoi kaka na maloba na bango te kasi na esaleli na bango parce que toza na problème toza victime ya escroquerie ya badirigeant politique le bakoma na difficulté na bapartenaire na bango occidental bazwaka maloba ya bapanafricaniste mais baza bongo te parce que bayebi komba oyo tozobunda e baimprétaka basalaka biso bafaux semblant omona ndenge azoloba soki oyebi totali malamu toyebi te yebi mpena tozwi mais otala misala na ye fwefwe na fwefwe pasi na pasi na Nado Akufo apointaka mpe mosapi na président ya France Emmanuel Macron mais misala na ye pasi kaka baza ebele et faiblesse na bango bake na baloge na franc maçon rose quoi occultisme wana connaissance wana bazozwa ndeza faiblesse na bango peza kokabola bango na bakoko na bango na likabo o bango bazwi pe bakoma bango bakonzi bakoyi bakonzi na volonté ya l'Occident parce que baservi na likabo na bango nde bongo l'Occident a désorienté bango pona détriment moni ya ba nation ya bamboka o bango bazali bongo bamitu nde bongo ngonga ezokoka ngonga ekoki ingeta
l'Occident akorenyaka kaka te. Nyonso oyo mataka ekitaka. Ngona bango kokita ekoki. Nature déjà za contre bango. Yango bomona ete lelo lundi le 27 mai 2024 déjà dimanche mupepe ouragan euté kosalama na mboka États-Unis na Texas déjà bomi dans les vingtaines sans compter ba dégâts matériels. Et nani asali bongo, nani atindi mupepe wana, tornade moko ya makasi et détruire une grande partie à Texas. Pe ezali kosalama na bazamba na bango eza kozika. Et nani azo pelisa moto, nani atindi mupepe wana. Donc nature eza déjà kolakisa ete désaccord na l'Occident. Et l'Occident partout afanda comme une insécurité. Oyo ya mutu te kasi insécurité naturelle. Pamba te nature ekofutisa ye oyo ye a énervaki nature. Oyo alukaki déséquilibre ya nature et nature ekoéquilibre makambo ndenge ezala fimbu mpona l'Occident. Tolalaka tolamukaka si ebandi ya lelo tolobela. Matondo nde bon toza kolobela mingi Capitaine Nakomba Bapaya Ibrahim Kassi Traoré nde tuyanga toza kobengele Kumu Traoré na mboka ya Kumu Sankara. Wapi oyo Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et kaka na maloba te mena misala na ye azolakisa oyo ye azali koi mobali kobotama ya nkoi na zamba ya Afilika. Ingeta lelo twana pasi biso ba compatriotes, biso ba autochtones, biso ba hindu. Et pas ça parce que bazui biso à partir ba mituna biso. Donc là ba mituna biso bana appareil de l'état, bana armée. Baza ko gérer ba minerais ya ba mboka na biso. Et bango wana l'Occident a ciblé ki akangi bango. Nenga ka kanga zo diriger mutu na bino et mutu azo kitisa injonction tina se et wapi oyo moi population mona bolamu ezalité. Donc diriger wapi oazo sala na avantage ya mopaya nde konyokola ma population africaine mingi pena Congo autre baka mingi Congo ye aza grand joueur bati na taka bazo zela ye marqué mais Congo ngazo ye bati responsabilité oya za nango Congo akanisi azawana po abinis africain abinis Afrique mobimba ba danse na ye yakati azana po à faire chanter l'Africain nyonso et yakati azawana po na musique te et azawana po atombola Afrique po a éclairer Afrique po abikisa Afrique po Afrique na émergence po Afrique longa na domination occidentale ndi bomba poni Congo cerveau Congo mutu ya kiponza ya kindombe ya kimpefu ya kindombe ndi bongo moni sango oyo ezongi na Congo. Pour Congo ana vocation ana énergie wana ya kokoka na kokumba lobiko na bandeko ne bayindo. Tulela katola mukaka peuple congolais akozwa makambo na ye na maboko. Ya mabongo tokota mozinda maitoza ko tolingi tolobela lelo. Tona image oyo tokotia ya Nkumu Traoré wapi azaki devant ba volontaire ya armée po il faut structurer armée fa comme armée ya bato ebele eza force oyo ba propos na tenaki maloba o alobaki ya na tina makasi est-ce que ba indo ba yebi yango to bazelaka moto azonga po to yebango ba musu ba yebaki Mbuta Sankara kaka après liwana ye. Mais de son vivant ba pesi maboko te ba compagnie te e batikali kaka ba beti maboko na tribune ya Nations Unies e bazalaka na ba président actuel ba Mbuta Sassou bazala na salle ba acclamaka pe mais ba compagnie te e passe ya moyindo yango wana chacun pour soi Dieu pour tous et atikalaka atiki muninga ye abatela mwa mieti oya ye na détriment ibele ya bato te
biso bakoko bamonaka mokili ya kokisana. Et l'Occident azomona mokili na façon ya intérêt na ye liboso. Sika intérêt na ye ezali quelque soit nyonso koleka akangaka miso. Te biso bandi tozaki bongo te. Ya moni tata mokili alingi pouvoir ezonga na moyindo, mais lokola l'homme no azana mu ya kolala, azana na tobaki manque ya maturité spirituelle oyo lobaki walongo fumukimbango, il faut une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Oyo eko permettre ye acquérir l'indépendance matérielle. Et manque ya maturité spirituelle, ya moussa la biso passe. Il faut to call ça spiritualité na biso de trozo maturité. Comment brozo maturité au bonheur libanda na yango? Moni tozo na immature, tozo ye bateke problème ya croissance, problème ya scientifique, problème politique, il y a problème spirituel. Moni pour tata mokela sala mutu. Mais Dieu est esprit. Déjà mutazaki na spiritualité, tata mokela zali kanisi. Déjà kanisi neni mutu akozala. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour aloba fo akanisa. Moni nde akendaki siko na acte. Na komoni sa na mosuni. Donc histoire ya architecte, il est d'abord spirituel parce que moli moni wana zako œuvrer na ba schéma na ba dessin ndenge ni na kosala a concevoir na pensée, c'est la spiritualité. Ni à quoi est-ce qu'on mettre en application monde physique, réalisation et à monde science. Moni et to ba mbala mingi tout est spirituel. Ignorance na biso na spiritualité ancestrale ndi ngani za ko faire souffrir politique et ba l'homme de science ba onyo kwa manango. Et l'Occident ça il lokola age lokola kabwani na la spiritualité nzoka basanga na kati nzoka baza bomoko na kati. Tout bango mingi tout dirigeant ya l'Occident okoye kozala te na bonzambe na bango te na frère maçon te yo o batikelo direction ya tout un pays, c'est impossible. D'abord pourquoi maintenant nous wana na sillage wana il faut zala na connaissance o batu oyo ba pesa kana batu mukie. En dehors ya classe ko batia programme ya na classe mususu ba yekolaka la spiritualité na bango. Moni et biso ba diction na biso ba kanisi kelasi o programme ya le postpématili ba na université na secondaire na humanité na primaire et suika bongo non. Il y a une connaissance mususu oyo pesa ma bouche à l'oreille. Il y a une connaissance mususu ezo pesa ma moni na ba oyo baza ba élite ba oyo bazui vocation ya kokamba. Parce que vie ya bato e bezo dépendre na bango. Na décision na bango, ne moneli na bango. Parce que ba botama bongo. Ndi bato na siko l'Occident azui bango, nezo permettre ye à diriger biso. Moni bana baindo ya mikili mobimba a diriger Afrique à travers ba dirigeant na biso de boto sala makasi ya makasi koleka sango oyi matana mutu to ba comprendre te ngeta bazali banzambe na mosuni de bongo na banzi to kotia image oyo ya Nkumu Traoré ba propos maloba oyo alobaki nde toyasko ko décortiquer yango toleka na période oyo et komona na yankoi mobali ya mwana yankoi mobali oyo abotem na zamba Afrika ezo pesa ko banga na chasseur pour aya ko détruire zamba akokangaka nyama te mais akoko détruire même bile ya banyama yango te l'Occident aza ko sala ka mukolo na mukolo nani ate chaos déstabilisation. Nani atumbi zamba na Afrique, nani oya baby sa Afrique, n'est-ce pas bango, nani o poga atangi sa Afrique, africain, nani o atel système ya éducation en Afrique, ce n'est pas bango bat ko détruire biso. Donc dans l'Afrique et sans sortir été, dans l'Afrique a ba difficulté énorme, pambate formation, o ba formater l'homme noir et ba eba ki ete akosuka na résultat oyo. Moli politique o ba imposer en Afrique. Bébé qui va resuka kaka boye.
ba dirigeant imposé ba ebeke ba kosuka kaka boye démocratie ba kumbi na Afrique ba ebeke ba kosuka kaka boye et la religion ba kumbaki na Afrique ba ebeke ba kosuka kaka ba kozala ba bintekwa ba biloko pamba na biso moni yana livre moko ne singanzi la tanga bataille pour l'Afrique na kati kuna bazoloba si nous les occidentaux nous parvenons à introduire la Bible partout en Afrique, si la révolution s'y installe, notre meilleure arme, ce sont les gens dont leur cœur s'est converti pour l'amour du Christ. Donc, alobi, ceux qui va parvenir au côté du Nouveau Testament, la Bible, à certaine époque, puis bah côté qui bongo groupe Gédéon, il y a Batu, il y a Mbongo, bah opérateur économique de l'Occident, bah comprenant qu'il faut pas faire endormir l'homme noir, mais bah parvenir n'engeni et il faut Bible. So la Bible na Coran balamo na kati na ba livre musu e uti libanda ba gava digital ba nyongi tout na kati parce que lobby que l'homme noir to ko négocier na ngoteza obligation eza devoir sacré et il faut l'homme noir abika quel que soit les cas quel que soit les prix et ko coûter déjà faut mukimbanga bilexi bo moyenne 30 ans na boloko après si bon moyenne pona lobby ko baindo moni et ma fumbanga lobaki lelo fallait pas toza ningi toza lelo fallait pas toza ningi toza lelo fumukimbanga lobaki même kolezo ya bana na bino bakubima libanda bakena mikila loposo pembe bakwa ke bakozwa bien être mais tina ba ivre bazokende tina ba Cameroun bakubima mais le bamaki na mbanza Congo le bamaki na Congo central na mbanza sanda moni fumukimbanga vedi mukonzi mobikisi ya baindo te sauveur azalaka bandeko kemiti bandeko toyeba ke sauveur azalaka soki bwana pasi moko mutu ayebi bino solution abimi sauveur na bino sauveur alibota sauveur na yo moko oza po longoli na pasi mais sauveur majeur un grand sauveur fumukimbangu mpona baindo papiaki programme ma alobaki donc ezosalamela baindo lelo jeunesse africaine nyonso bazobilinga babima bakufa na ba océan na ba mer Méditerranée bakufa na banzela ba Brésil tout ça mais le baki dia fumukimbangu na 1921 bakongo kala metala nizo ko kisema bana baindo nyonso fumukimbangu za bel et bien sauvé ya la race noire soki tolongoli fumukimbangu lubiko pesate po ya yebi nzela yenda pia kimbomo ina yepo na biso ingeta donc baronde batu baza ba promoteur baza ba architecte entre dans l'Occident pour le poso pembe ye architecte ya passe ya baini le sud Afrique za boza ye pour ce katika ki école ancestrale école traditionnelle oya kuta ki atika ki biso bongo tolinga kite toza ne toza lelo parce que la patriotisme veut dire tobote na makila tobote makinango et lelo basali système ya ngunda ya immigration tout ça donc veut dire tout jeune rêve d'aller à l'Occident soit disant ba bien-être kuna mais là on comme kuna réalité ba papier ba document ba tracasserie kita mata osa asuni et comme ko luka mwandambo pour ko investir na mboka ba etie susu insécurité sous na mboka oyo Afrique morte osala mandoki lelo mais insécurité en Afrique terrorisme en Afrique mon zali invention ya l'Occident dépasse Afrique yango wana donc baza coupable en passe Afrique lokola africain azala imati azala no libanda ya spiritualité na comme na niveau ya spiritualité élevé te entre belani belé mais quelques-uns déjà où tozali bazali ou dia bazu maturité spirituelle bazali yamo tolobela problème ya mboka po ekende liboso eza problème spirituel eza problème ya bonzambe eza physique te eza bonzambe et vie ya mutu eza bonzambe mutu azali na bonzambe tosala makambo na kibonzambe mais po na nzambe te bonzambe aza na besoin minéraux te besoin diamant te mais tosala on a bonzambe veut dire nzambe incarné dans corps physique o ndazo sala sikoyo po comme ça vie physique ni agréable adaptable facile
moni nde connaissance wana na bonzambe nda ko transformer ba outil de travail pour faciliter l'homme physique. Donc tout ça la kamakambo na bonzambe le lokola moto mondo siko azangi bonzambe wana ndi akomi na difficulté siko na physique parce que azangi ba matériel oyo patia vini easy atia vini na bolamu na abondance azangi matériel wana ekota likolo te mais ekota na cerveau na mutu ya kati. La spiritualité est la base du développement ya mboka. Maintenant to lobaka kaka pamba te tobeta porte ti mondo kufungola fumu kimbanga kozwa processus ya contrôle ya bana baendo na inikani majorité lelo tolandi image ya Nkumu Ibrahim Traoré biso banso. Prendre les armes pour accompagner les différentes forces de défense et de sécurité pour lutter ou récupérer nos terres. Ce n'est pas permis à tout le monde. Chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut. D'autres sont dans le commerce et contribuent. D'autres essaient de communiquer pour vous encourager. D'autres essaient, en tout cas chacun de sa position, à faire ce qu'il peut. Mais vous avez décidé de prendre les armes et faire face. On aime le dire, en temps de guerre, il y a deux types de citoyens. Les porteurs de tenue, qu'on appelle FDS, qui doivent aller vers la mort. C'est leur devoir. Et les civils qui doivent fuir la mort, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Mais dans l'histoire des peuples, il arrive toujours ces moments où vous vous retrouvez confronté à votre existence. Soit vous vous battez ou vous disparaissez. Aujourd'hui, le Burkina fait face à son destin. C'est une question d'existence. Et à ces moments cruciaux, parmi ces civils qui devraient donner dos à la mort, vous avez décidé de prendre les armes et faire face et accompagner vos frères d'armes. Nous ne pouvons pas finir de vous rendre hommage, nous ne pouvons pas finir de vous magnifier, nous ne pouvons pas finir de vous glorifier. Vous êtes des Burkinabés et c'est tout ce qu'on a demandé. Vous avez fait face à l'ennemi sans pour autant connaître l'ennemi à fond, sans pour autant connaître, avoir les mêmes capacités que les forces de défense et de sécurité, mais vous avez fait face. Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie, mais vous continuez à résister. Que pouvons-nous faire pour améliorer vos conditions de travail, c'est-à-dire le combat? La première des choses, les VDP existent depuis plusieurs années, mais n'étaient pas équipés, notamment les notions d'armes individuelles. Et je pense que ce problème est plus ou moins résolu. Tous ceux qui sont VDP dans les villages aujourd'hui ont des armes. De toute façon, ils sont nombreux encore à vouloir s'inscrire, je suis sûr. Tous les villageois souhaiteraient peut-être être VDP, mais nous allons aller étape par étape parce que nous avons demandé aussi aux civils de contribuer, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à un niveau qui doit permettre de vous prendre en charge. Voilà pourquoi en janvier, nous avons décidé de passer à un autre niveau en termes de primes, mais aussi en termes de prise en charge des blessés et d'assurer un certain minimum. L'équipement va continuer. Et tout ce qui pourrait être fait pour vous accompagner, ça va continuer à s'accroître. Au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, vous êtes identifiés, vous êtes connus et vous êtes un bloc dans les différentes communes. Voilà pourquoi j'ai ordonné à ce qu'on commande des tenues pour commencer à équiper un peu. Mais l'idéal pour moi n'est pas qu'on achète des tenues de l'extérieur. Il faut qu'on puisse concevoir de nouveaux types de tenues pour vous et nous souhaitons que ces tenues-là soient confectionnées ici. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la mise en place de l'usine qui doit produire une tenue parce que je souhaite qu'il y ait un modèle particulier, voilà, une tenue spécialement pour cette armée qui est la BVDP aussi.
Donc c'est une question qui va se résoudre. Et quoi de plus normal que vous soyez habillés par nous-mêmes à travers notre coton qui est transformé ici. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. On ne doit pas être surpris. Il ne faut pas dormir. On ne baisse jamais les bras. Regardez aujourd'hui le volume de terroristes qui attaquent le Burkina. Est-ce que vous avez imaginé qu'il y avait ça au Burkina? Ah, ils étaient pourtant là, tapis dans l'ombre, ce qu'on appelle des cellules dormantes. Parce que ceux-là qui nous ont maintenus dans cette situation, le jour qu'ils voulaient, il suffisait qu'ils disent que, ok, au gouvernement, faites ça. Si vous refusez, ils activent. Et il faut combattre. Ce sont des ennemis de la nation. Ils ont décidé d'attaquer leur patrie. Il faut les combattre. C'est sans pitié. L'autre volet, c'est entre vous-mêmes. Il faut que vous surpassez un certain nombre d'événements et ne pas se laisser manipuler. Lorsqu'il y a des événements, il faut éviter de faire des interprétations ou bien de se laisser manipuler. Notre pays a longtemps été dans un système très compliqué. La plupart d'entre vous qui êtes jeunes comme moi, nous sommes nés dans ce système-là. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là essaient chaque fois de vous manipuler. Il faut qu'entre vous, vous vous conseillez. Parce que chaque situation peut être exploitée par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. Tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous, vous êtes les premiers patriotes. Vous avez décidé de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous allons les combattre ici. Alors, il faut qu'on se rappelle quelque chose. Dernièrement, il y a une soi-disant ONG. Ce n'est même pas une ONG, parce que ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Mais ils ne sont pas non gouvernementaux parce qu'ils sont financés par un budget fédéral, par un État. Cette soi-disant ONG-là produit des rapports pour dire que voilà, les FDS, les VDP font des exactions, c'est rentré là, c'est sorti ici. C'est pour entacher votre morale. C'est pour vous faire peur, pour vous empêcher de pouvoir combattre. Non. D'ailleurs, nous allons porter plainte contre cette ONG. Parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Ce qui nous arrive ici, c'est vrai qu'ils ont manipulé une partie de nos populations au Sahel ici. Mais ils n'avaient pas cet armement-là. Qu'est-ce qui a amené l'armement assez important dans leur rang? C'est la Libye. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force, on tue. Tu pars ou tu meurs. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête.
Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BVDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Nous le faisons pour notre patrie. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. C'est notre or, c'est nos minerais qui les intéressent. Sinon, pourquoi venir chercher des villages entiers pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça va profiter. Et à nos enfants. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. C'est pour notre indépendance. Et vous devez garder le moral haut. Rester debout. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme je dis, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Puisez dedans et faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Matono mingi bandeko balandi bana baindo bana ya walongo fumu kimbangu ingeta isengo ezali kozala biso na bomoi atako bakokoso ba difficulté o eza vuli na bana bapaya bana ya yawe kulala kulamuka toza kozwa espérance, toza kozwa elikia, toza kozwa bokasi pe eyebotela biso esengo komona ete moto moyenda kobika kaka pamba te chaque période bankoyi mibali bazobotama e baza komilakisa les vraies nature na bango na bandi tolandi banso na moyen de bord etumba oyo eza facilité ya eza etumba oyo eza pena makasi menaki makasi na yango ye baponaka pe baya makasi oyo batalaka objectif ba critique ba nyonso ezali ya mai oyo fotikela bato basalaka yango basala etotala epai tokende liboso pamba te eza devoir sacré ya kolongola moyindo na basi na bamoye nyonso matondo tolandi biso nyonso discours ya Nkumu Traoré que totoloba ni bandeli devant ba volontaire oyo baye konsarole na armée po bapesa bomoye na bango babatela mabele bakoko na bango contre ba oyo ba se faire rouler na farine ya l'Occident. Et chance ezali mpeve ya Nkumu Sankara izo continuer koya izo continuer kosala mangitukulu
soko landi Traoré accent virgule écriture wana ya kumu oye azalaki yambo ya ye azala Kumu Sankara. Matono na bati toko zwa mwa bitena lobeli alobi ba makambu mingi mena video ya 12 minutes. Non, alobeli bomo ya Burkina Faso mais alobeli bomo ya Baindo yango lekela bomo na biso. D'abord asimba lobi fabrication ya ba tennis. Faut adopter ba mais souci na yeza isalamana Burkina Faso de ça en Afrique. Et voilà ba makambu tolobaka. Auto prise en charge. Et toko kite kozala basombi nazi na Occident na Moyen-Orient pour tout on voit misa bango pour ba suko dominer biso. Donc il faut to comme na ba autosuffisance na ba domaine mingi investimentaire parce que histoire ya textile après naissance en Afrique toi na coton koko a tisaka avant kuto dana Eve mundele azui elamba kalate yango moli pa kokate ko bomba nzoto mon basali maputa l'Occident wax anglaise donc ça mina Angleterre mais moi si nini na Londres ya mundele la takaliputa te bazaki koko oya tisaki e bake ba pesi ibate kaka griffe ya loposo pembe po ya lingaka nyonso zala les premiers en tout trop égoïste abombi génie créateur africain koko na biso oya la pesi massive ya kosala pan ne yesu koyo abimi lokola ya ye wax hollandaise bango na bayaka mani kosala pillage de valeur pillage ba génie africain mine pena ya mbanza Congo nde bakebongo kosala moni kotombola technologie ni tenya bapaya mais africain intellectuel artificiel africain a inventaka kaka oye bakomeli oya moni et tokozonga soutien maté a ototeroteya la fois passée et ingeta il faut to comme bongo isaka na teni karate na bi to kokite ko engager guerre na manduki ya kosomba po soki batekeli binoti soda na France munitions mais il komi lance-pierre au bundandingeni na 21e siècle oyo il faut to comme biso moto sala mandoki c'est possible donc composition tie comme mundoki tozangi produit moko te to sala biso na nyoso pour maneke likanchwana ibotama mbuta musée Kabila banaka kosala babamba l'armement asalaka déjà ba munitions balukeli nyonso ba comprendre que force moko ebotami nkoi mobali moko abotami e basali chasi balongola ye et Afrique plus mingi ba Congolais bakani maboko baleli kaka balelaka kaka Jésus plairate mon bati bonga baleli ba télématé ba revendiquer na ba ambassade oyebanaka batu ba complotaki contre assassinat mon yankoi mobali musée tozongi mbuta Traoré et alobi makambu mingi wana na kati terrorisme mais tu vois que ça invention ya l'Occident pour qu'on fait tarder mon évolution ya peuple africain ya l'homme noir né à tiemso terreur parce que soit attibi na kimia et beaucoup reconstituer Afrique antique et beaucoup bota makanisi pour na bolamu na bino à tiens sécurité donc à infiltrer même islam donc à une identité islamique pour semer terreur en Afrique mon a ozwa kaka baindo parce que ye muto ayebi comment cerveau africain ça fonctionner par rapport à la formation oyo allégué oyo apesi l'homme noir donc insécurité en Afrique c'est l'Occident parce que puis moi Afrique ça kamandoki oyo ba rebelle baza na ba armement koleka kutu gouvernement ba armée régulière donc ba leki bango et ba kozwango wapi et ba kotekela ba terroriste ba rebelle mandoki na convention nini so baza pena ba mi so ba ligne Afrique hein parce que rébellion c'est armée mais ça la maté terrorisme ça
sans armement bakosala te. Donc basali mandoki wana nde bango moko susu ba popier sans pied. Batie moto ba yesu masu moto. Moni. Bango ba na base ya kao me luvunu. Et bakosuka kaka luvunu. Donc insécurité Afrique lelo eza vouloir ya l'Occident. Après ça biso retard. Mais katu ata tolamuki na 12h tosala makambo mbangu ne elo Chine tozaka ndimo na chitali ningi Chine akomi premier na intelligence artificielle. Déjà azui a s'accaparer technologie nouvelle et l'homme noir aux a vitesse ya mupepe. Waouh! Maturité spirituelle wana matata makozala. Et a évolué makambo ya ONG, organisation non gouvernementale. Kasi ONG yango kasi eza ba outil de travail à l'Occident te atiaka budget mobile atiaka mbongo pona bango ba fonctionner. Ba prélever ba donner oyo pesa et prétexte. Moni ya ko maintenir Afrique na tiers monde, ya ko maintenir Afrique na ya ko semer chaos. A évoquer ka ya Libye. Manduke tamboli ba ONG wana. Semaine au kaka, kala mingi tawa. Georgie. Azaki ko fait partie na la grande Russie. Bazui l'indépendance. Ba député na bango balingi ba voter loi. Ba benyango loi RIS. Nte mabe kaka. Balobi loi wana baza ko interdit ba ONG azwa subvention na ye budget na ya azwa pas plus de 20% na aide oyo ya libanda. Et comme loi RIS. Parce que ba ONG wana, ils ont fonctionné na budget mobimba ya beta, ils ont subventionné, ko kipe ba ko pesa ba ko ba fonctionner. Et baza ba tactique de guerre ba ko comme partout. Ba ko corrompre jeunesse, ba ko soulever, ba ko cela ba fausse témoignage, ba baza la base. Et faire énerver l'Occident na nini. Mais ti suka ba imposer ba ya votango kaka. Et ONG yangana ezaki na base na pouvoir na 4e république. Moni ezaki la base pona mbuta Kabange. Nzo ba jouaki j'ai à l'Occident. Hein? Lelo Afrique Congo est avancé dans combien de pas? Et reculé dans combien de pas? Lorsque ba se terre ba fandi. Parce que ba centra qui combat na bango à la personne yambuta Kabangi. Lelo pe lelo ne baza pe lelo oyo. Et ba bimi belé na ba réseaux sociaux ba sa montre émission ba concentrer combat na bango et na mbuta Tshisekedi Tshilombo. C'est erreur. C'est le système occidental ndeza passe Afrique passe Congo. C'est un système. Système mango siko a bomba mikati ba ndeko na biso. Kati ba organisation o eza ko opérer na mabele na biso. Il faut qu'on comprenne comment l'Occident fonctionne. Ce qui est changer kaka bato pe sa biso retard. Pe entre nous ba ko tia ba ko to mettre na mitu eza voulu na l'Occident lingeli bongo. Moni ba groupe de prière catholique, ba protestant, bango nyonso wana bazo jouer jeu à l'Occident. Une fois ça d'accord na yo te abi koma ko simba po atia population na nzela na bintérêt na bango. Donc ba mindele ndombe. Faut qu'on supprime ONG. Faut qu'on supprimer même ba groupe de prière d'église. Faut qu'on supprimer. Faut c'est comme mobali ya telema, koya telema ba non. Comment c'est fait-il biso to yate kondimisa bino walongo fumukimbangu na bamboka na bino. Mais bino boya boluka kaka Afrique ka boya kondimisa biso babonzambe na ba sauver na bino. Babonzambe na bino. Pona ni bon. Nkomo d'Afrique ko longwa te ya fumukimbangu pa mundele. To sala ngote. Bonzambe kati la frontière te, bonzambe za racial. Mais bino ga boyaka ko mvuta Afrique, Islam ya, bouddhisme boyaka kaka, hindouisme parce que moya boyaka kaka en Afrique. Botika na bonzambe na bino pas na bino. Il faut un dirigeant courageux, un dirigeant
oya walongo fumuki mbangu akozana to mingi ya kibokoko aba non trop c'est trop tokoki te batapage na otine kundu koloba kutu te bafaiblir africain na bisamble assemble bavie de prière te ngonga ekoki lelo bamata bakita bonzamba neyaka ne ekokende kaka parce que eza base échec afrique parce que totangaki mingi tokanisa sokola kozanga badiplôme kozanga bacadre universitaire eza chèque afrique lukuta lelo kutu nayebi te tout le monde alingi azala a décroché diplôme universitaire tout le monde lelo parent to alingi mwana akende université et tosali nango nini papier yango esalini epesi in afrique science sans conscience niki erudi elamo yango mambo esengaka ata bemission ba 3 heures du temps to nini kasi na mokili ya loposo pembe liso ato yaki awa mais eza pasi ti moyindo parce que makambo eza difficile mpona comprendre ke pasi na biso eza bonzambe bapaya est ce que eza pasi ebonzambe na siko incarné na administration na bango na baeta na bango mpe bastructure tu batie yango eza komaintenir biso na pasi est ce que eza pasi mpona kocomprendre ka makambo to toza kolinga na biso te ingeta aevoluaki mwa mingi aevoluaki mingi alobi bakonsideraka biso te bakonsideraka biso toza lokola basous-homme l'esclave na bango dans l'air logiciel bachange te yango tolobaka te il n'y en aura pas un blanc bon pour un africain ekozalaka te na ndoto mokolo mwa te kolotaka ngo ke mondela kozala malamu mpona africain jamais 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 bandeko soki asali eloko toba yo omoni te to miso emoni te to ososoli te na nsima nango ye aza na avantage immigration eza avantage ya l'Occident yango apesa ma couloir moko parce que balingi kobota te par rapport ndenge baindustrialize mboka na bango epesi bedi misala vedi tant eza te na l'Occident il faut vedi production eza makasi babotika moko mibale misato eza pasi siko population na evieillir ok retraite pension ezalaka système moko oyo eza kosuccéder génération oyo okota na travail bakomi sikoyo kosubventionne kofutela bino kokipe bino na ndenge bazokata ba bataxe na bango siko bango bana bakozanga bato akosala misala ya moni batikaka peuple africain bafungoli couloir tokota mpo tosalaka bakata biso bataxe et faire vivre bampaka na bango oyo bayaki bagene ya lobi babokobota siko biso mayaki tu passe tozobota ba 7-8 parce que eza botata mokeli moni eza bokoko na biso toloba bango na façon nini bandeko bayindo sala makasi afrique eza mabele na biso atako insécurité na zamba mboloko azalaka na zamba mpo mokola kolinga eya na mokili ya bato race nebungi kofanda na mokili ya bapaya eza symbole ya esclavagisme il faut l'homme noir azonga afrique aevoluaki alobaki mingi mbota mutu alobi mingi moni alobi makambo mingi na discours wana asalaki Mbota Traoré Fomoki Mbangu aye lobi akende pe na musika mais asimplifiaki discours wana na 12 minutes ndenge toti koloba alobi guerre oyo tozobunda eza guerre ya l'indépendance guerre à Kipwanza il faut tout bout pour l'indépendance la souveraineté africaine la guerre il faut tout boya esclavagisme la guerre à Kipwanza exactement bazo bundisa africain pour ba maintenir yé azaka dépendant il faut tout bundela l'indépendance na biso. Parce que l'indépendance yango eza te ko benga na bango physique, eza ko benga na système ya fonctionnement ya l'Occident o équipe ben institution na biso. Toza te toujours toza ba copier to copier ka bango la lettre à l'aveuglement. Te
dépendant ya constitution na biso ya mboka mobeko likunzi il faut se référer na problème traditionnel parce que bango bazoya sikoyo awa na homosexualité tokotia yango na likunzi na biso na constitution na biso to biso bo toza ba polygame moni sol et sous-sol appartient à l'état. Quel état? L'état colonial, l'état où a manipulé na l'Occident. Non, il faut que loi na échanger autochtone gazaka propriétaire ya sol et sous-sol où il y a peu ça ba taxe ni pour le fonctionnement ya biso nyonso ya chose publique. La loi il faut échanger. Député, fonctionnaire à l'état, a konkite kotina mwasi bana poto po bafanda kuna ya salaka ko bana chef de l'état. Jamais. Une fois mandat fini, il y a un mboka poto akende poto fois zalana. Même aujourd'hui visa na yo il faut l'état na yeba. OK ça la nini. Et après bima photo toi si est-ce que tangi bonzambe na yo. Donc faut que ndenge chinois kendaka ke état ke pion tout chinois libanda za pion. Tout chinois bima libanda. Alors servir na état chinois. Voilà ba tout doli na to sala manière ba to ba cerveau ba yindi ba za bongo lobby. Donc ça avantage ya mboka. L'Afrique m'a coûté donc mais tout est na premier traître nan partout pas qui a kumbi sous alléluia amen ba ensemble na ba bikok na ba ndaku tout ça na ba kumbi sous bozabo donc comment on appelle que l'homme noir donc mawa la police là albi français là mon qui ça koki quoi là on sur atie choka beti costume cravate moni qui a beti bilele po na ye koki dans lati griffe ya koko muninga yango ya zo beti la motolo bila kelema bien mvutima alobaki mingi maintenant suka eko parachi va lobi abi puiser na ressources culturelles na bino obo bana ko sala na village wapi oyo azongi oyo mutamobuto abaki recours à l'authenticité retour à l'authenticité photo zonga abibozonga bo puiser na ressources culturelles na bino o bandaki ko sala ko debani ko zali da forger de na village na bamboka na bino déjà pour que ni ko puiser parce que guerre fait bunda na moyen tout azoyeba ke pouvoir moko ezali fétiche za bo le poso pembe ba eza mot français na bango bisaki boyebi bokonzi bonkumu mpifo connaissance ancestrale. Ba village ebunga yebi na ba village ezate yebi na ba mvule bande esila te yebi na ba mupepe manipulation ma mbwana ezala ki ba nzoyi banya vedi mutu na kombe na nkoi ezala pa batela bobo yebi ezaki pour l'intérêt général et ce que ezaki pour na nyongo te ba ko ozwa moindo na esclavagisme te parce que tozala ki na loi ya tata mukene kangaki moindo mais tu échappes comme ça la quitter. Et oloni ngubo kopikola nguba moni yango saki kanaki bayindo eto lona ki mabe na bana ya yawe yango bon to pikolaki na tribu o etamaki tribu Congo nde mutazaki porte d'entrée ya christianisme ba christianiser kwanzinga nku moni le 3 mai 1491 ba christianiser et puis ba côte Afrique ba parc ba disons ba ko panza na mabeni sur Afrique si 431 koka 1921 le 6 avril côté les mafumu qui ya walongo fumu ki ba telemi to ko si 430 auto nyoka melaka auto faire souffraka ba travaux forcés bana ya Israël peuple hébreu famille juive bana ya Yahweh ba compatriote Moïse Mola tema kipwanze bandi penta la kaki kipwanza yempepa kipwanze ebandi kobanda funkimbanga tiki monde physique na 51 déjà na ba 44 déjà bani badia kipwanze kosa ni atelemika dia kipwanza dia bande dia kosa kipwanza ndi indépendance mtapesa na Afrique fo mukimbangu parce que tout ebandaka na molimo
À ceux qui sont habillés, Ibrahim Traoré, restez debout. Vous te lobby, restez conscient. La conscience africaine. Walongo Fumukimbangu, pièce maîtresse du développement africain. Passing. Nabiso Baindo. Tobandeli amuza l'Occident. Toposo pembe. Nyonso ya sali. Ils n'ont pas maintenu biso nde tozabo. Entre nous, il n'y a rien. Tozo boma tozo welana. Pour te comprendre te mungunya za nini. Mungunya azo pere nini. Tu as une responsabilité collective. Yako sungana entre biso. Yako ndimana entre biso. Yako simbana entre biso. Mungunya za mpaya auti musika. Tozo msanyose ya bokoko na biso. Ndeza bolamu po na biso. Tozalaka malamu na oyo ezali ya biso. Matondo tata mama yeba ete ozwi responsabilité. Toboya lelo bana biso basi biso ko tosibi bazala bana misala ba travailler bato bazalaka ba investisseur étranger baya parce que bana ba dominer biso. To lingi biso to za ba premier investisseur Afrique. Na Afrique na biso na Congo na biso moko. C'est que tu ressens toi ça m'a côté là c'est possible. Tu qui a que l'ICC à Combo, mais monsieur il tue le cas. Possibilité wanizali. Tu peux quitter cause la kabali sakabiso. Ke balade sakabiso. Te photo ça la nyonso. Biso mo ba cerveau anizali. Il faut politique à la libre. Azom sa politique ancestrale. Des bon te proposer na connaissance ancestrale na biso ba koko ba forja ka ba saka de bende. C'est la gagnoso et Afrique est un berceau humanité, berceau mathématique, berceau matrice, oye boti, science, connaissance c'est l'Afrique. Totelema, tosimbana, tolingana entre nous les Africains. Moindo azamoko kotika la moko, Fumukimbangu mutu ya Baindo, Matondo.